bikoke etondisami na mabaku mingi ya Yesu na ngai atikanga te nakokweya nzamba bomona ekimelo eza simoko komona yo yambi motema na ngai seya lisikwa na ngai sabomo yepa na ngai omo yepa na ngai yawe motema na ngai eponisa yo moninga moko natikala na ye eza yo Yesu moninga malamu eza yo Yesu motema na ngai eponi obele yo Masia yemba motema motema na ngai motema na ngai eponi yo Masia Yesu poniwa motema na ngai carte pike na ngai ya suka seyo solo toane sengoya alelo na compte ya fondation Diesa. Fondation Diesa babi eza ba handicapé bazawa il faut que etala bango. Ya honte leo to ya esengote. Nzamba zo lokumu. Voilà, ya moto to banda osolola na osenga to bondela mkie lelo peza dimanche to aussi ba église mais liboso to sa nyonso to tika maboko ankolo. To ko bondela biso. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Topesi nzambe merci pour sangisi biso kati na o esika lelo ayebaki ki fondation Diesa bakoya a esika o lelo ya solo ya nzambe ya tango pe ya circonstance totondi ye pona kosangisi na biso lelo kati na o esika tobondeli. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour cette rencontre. Père, tu savais, il n'y a pas hasard chez toi, Père de gloire. Tu es le maître de temps des circonstances. En ces moments, nous te confions ces bons moments. Sois notre seul maître. Bénis chacun de nous et bénis cette organisation, bénis la fondation Diesa. Nous te prions. Totiki fondation Diesa maboko nzambe ya pesa makoki ya pesa makasi ya pesa pe mayele to bondeli.
Merci à vous, ya solo amour et compassion ezali mitindo opesi biso tosunga baza na pasi lolenge fondation Diesta azali kosala lelo aye korendre visite mpa bandeko na biso baza na handicap Kolesu Masia Nazareth yo pambola fondation ozala mpe na bandeko bamama bayambi biso ya lelo elongo yo pambola biso kimia na oyebila biso kina mabota biso tobonde na kombo Yesu Kristo Nazareth obi amen betela nzambe maboko Yesu aza bien voilà esali esengo mingi ngai alingaka bageste ya amour bageste ya compassion esaka bien eza ntina bible boyebi lisolo le bon samaritain te na olinga naloba mingi te fondation Diesta eza awa représenté par papa Alexis na opesa maloba pa na ye moko aloba par rapport ya geste oyo bayembi basala lelo tosepe to tosepeli te tobete ya nzambe maboko voilà papa Alexis. Merci papa toya lelo kotala bamama mpo mikolo eleki toyaki na mwa babeki yango mama Chantal représentant ya association oyo donc association mama Pongolove donc asengaki biso soki makoki ezwami toya ata na bafauteuil roulant yango mwa ndambo nzambe asungi yango tope kopesa bango lisusu epuis tokomplete mwa babeki lisusu soki nzambe apambo lisusu tokoya kaka lisusu. Merci mama. Eva Chantal Boni. Bien. La caméra. Et salut non ndenge ni. Bon, et salinga ko mona fondation oyo sepel singa makasi na sana esengo mingi na deba elipso ba bekina ba velo po sana ba ninga mususu ko tambula peneza ya pasi surtout ndenge ya yebe ko tambula ya pasi donc na sepeli makasi na kumisi nzambe penda merci po eza dans deuxième tour atinde biso ba beki donc nzamba pambula bisika mbongo oyo utie bakisa musu ya mingi sukuleta donc na esengo makasi. Et fondation Pongolove ba mingi ba ebiki e kufa ezala kaka te fondation Pongolove kufa te ezali écoute oto za ba mama muke ba msusu ba ke église ba msusu ba bimeki ko na zui bango te polo bimvule betaki yango ce ko déranger ba yete poso mvule betaki te mbele okuta plein ba mama ba mingi ba kanisa ke kufa yebsa bande kwani te fondation Pongolove kufa te ezali toujours en forme na mama Sandra yaka Sandra Pongo yaka Sandra mwana Pongo ayaka Sandra Pongo yaka ute dernièrement ko ya kotala ba orphelin ko tila ba orphelin ba ba orphelin ya ba handicapé ya ba bana oyo bakufela tata na mama kaka na ba oyo bazaki bakoki pende zala bango te fondation Pongolove bozo vivre ndenge nini. Bon, fondation Pongolove moi mukie o mama zwaka yango apesaka mama Sandra Pongo yango mukie na yo azwaka yango na ayeba na akokabula disons azolinga yango kutu nzamba sunga ye po akuta asuna ba mama po ba presque mama mingi ba mona ekala mais là azolinga azwa mwa mbongo moko boye aya ko sepela su ba mama ko lika lisusu bozana ba handicapé bozana ba orphelin na ba handicapé na ba orphelin ba koza ba orphelin ba koza 20 voilà mais tout ça ce qu'on a on te pende sika ya biso moko ti tu as la possession de jouer sika ya biso moko ne to récupérer bango to sangisi bango bu futela ka futela nani futa ma Sandra yega ma Sandra mtofu yega ba futa merci maman Chantal maman Chantal ne ebitena tuna so ba maman so ba fan na ka maman so beta ntiki yombe za inani ebwe Mboti. Merci en tout cas de ce pelming to komisi nzambe po azar pa nzambe zalaka te ti we usevilanga bu Yesu kiese ami no Yesu kiese to komisi nzambe po azar pa inezate ti ndenge boye malgré baninga musuba yete po to akipena ba problème su ya dei lisusu na mbula ya lobi yango wana e permettre nde to wana ba cap est difficile tout ça puis l'activité génératrice tout ça la pâtisserie ba couturier bazali nyonso kozanga biso soki emplacement ezali ya biso moko to renforcer financement pe pona ko renforcer ba activité wana po eza la lutte contre la mendicité et loko mama Sandra sala pona ko valoriser ba mama en tout cas to longa la mendicité to linga yango pe kutute na misala to salaka to lukaka ka financement nzambe penza pesa ba appui abakisa su ba partenaire musuna sima mama mpongo neti fondation Diesta le demoni to sepeli makasi vraiment na yebike bokoti na kati langa yango na musala yango musala za munene to za mingi vraiment ba msusu bezo na difficulté ba milieu to za eza reculer mona po ba ya eza pe mo apasi to kinda ko luka bango tantôt to luwe mutuka to kei to memi bango en tout cas to sepela mingi nzamba pambola bino mikoleko ya
en collaboration bosala na mama Sandra nzambe mpenza asunga mpenza babonne chose vraiment ya mingi eza te mpona lelo na soki boye. Voilà, nani zwa koloba mama Boni malamu esali yo ndenge nini fondation Diesa baye otala bino esalingi esengo makasi ozomona kuti naoseka naokoka kuti kokanga ta elongi te po esengo eleki donc ya kolobela te mpo nani tozwa bana biloko boye te baboye bamitema na bino etouche makasi boye boya nango atuka nzambe wana oyo atouche mitema na bino abakisila bino ya ebele koleka mpenza. Donc napesi bino ka merci na pasa nzela bomoni pasi me boyeka atuka merci mingi fondation Pongolo bokoba kaka penza fondation Diesa bokoba bokoba pe makasi merci en tout cas bosunga kabiso penza. Oui, vous avez activité vous ça la couture ba gâteau ba couture to tondete bilambo biso moto tonga kango. To saka na machine mibale ba to ebele to saka na bato. soki machine emonani tokosa effort ekoya bokozo pâtisserie ezali bamama oyo batangi nanu te bazoteka bazosala tosala bagratana basambusa biloko nyonso tosala na gratana ezali ngai natiki oyo naolinga ngai nayeya nango jour na oya boye naoya na mema mwa gratana ezali samusa nyonso ezali bato mbi balia gratana kaka na bumwana na école primaire yango mpenza na bosani yango natiki oyo baya na moto. D'accord, merci vraiment. Et je pense que bamama balobi na compte ya fondation Pongo Love batumi bakanisa fondation Pongo Love ekufa. Pongo Love aza musicien azaki moyembi. Mama Pongo Love atiki biso na ne boyebi susu na 83. Mama Pongo Love ayemba banzembo ya kitoko na bosanya ayemba bakake ayemba na bosanya biso akapela. Moi bandi nayebi kombo ya mbanda te mpona ngai nda ya o libala yango ya bombanda te aye etela mama maboko de Mama Pongo Love azali moyembi avant bambili ya bele na batiala mwana je crois bambili ya bele ya azali sera abeti masikini ayemba mpe nzembo moko mpo azalaki handicapé ayemba nzembo moko ayemba mama sali nyonso na bokasi ya bomwasi natelemi natamboli na nguya na nzambe. Merci maman. Voilà, merci maman. Une très belle chanson à l'époque et ça a eu succès. Mama Pongo Love azali très jolie, azali mbakitoko. Atika biso babi na année 84. L'année 84 molimo ne pe manakimia parce que mwana na ye mutu asala fondation o fondation Pongo Love et papa Alexis et ça lui donne une visite à lelo. Non mais c'est un plaisir parce que kokutana pa maman boyeze sengo donc c'est vraiment la joie quoi. Ngako tu va rappeler nga susu musique à Pongo Love. Ouais. Ça dit kitoko makasi. Ouais. Na mo yaki yo mote ba sœur baza mbote mama. Mbote papa. Na moi ozoloba te on dirait moi douleur, moi souci. Non te na za bien, toza na sengo makasi ya ko accompagner fondation Diesa pona ko kotika biloko otala ba mama na biso vraiment nzamba za malamu. OK. Nzamba malamu. OK. Maman Baksate. Je pense que Kimbele ba mama ba baza batongaka, basa ba gâteau na ba gratana. Bien que ma machine ezate vraiment orebisa bandeko baza makoki. To ba cause en possibilité au somba ta machine moko ko bisa boni. Bon on a kolomana bango que la fondation Mama Diesa est basée na Paris na Ris Orangis où tout ça comme moi d'activité est belé. Bon à part ces activités nous entreprenons au niveau ya Ris Orangis na commune Abisso tout ça linka ko pesa pe activité mususu au niveau ya Mboka awa. Yango na mboka to nya kosala ka moi ba geste mike et donc du coup nous demandons ba nous so bazan na biloko ba ko tindela pona les personnes vivant avec handicap bailler la biso biloko et nous-mêmes nous allons nous en charger à transport nango. Merci. Merci, je pense que Bokimbela Fondation Mama Diesa ils en à Paris et bo hésiter te bo poussana bo solana Fondation Mama Diesa et ko parvenir transport ba lobby ba on va s'en charger nango et ko koma awa
na fondation Pongolo bamama batongaka kasi bazangi ba machine baka na 2 machines basala batour oyo atongi loboko ya chemise atiki nano moninga atongi lokolo ya pantalon basali batour ti bakosilisa ndenge wana nzambe azosunga miso bamashine ekomi ata 4-5 ekosala ke mutu afa na mashine azotonga bilamba ebele surtout bauniforme ya rentrée scolaire bilamba période ya bafete esalaka mwa bien. Merci mama toyaki na bino elongo na fondation Diesa totonda nzambe apesa azala na bino epo apambola bandeko bazala na makoki ya kosunga bino behésite te baya toza na njili awa référence quartier 6 quartier 13 babi référence papa route Sekomaf papa nani papa Keto ba moyo kenda sango koto na route Sekomaf papa Keto bien que kufa nango déjà mes références etikala yango wana bato akala bazo beta mwa kopo et à place ya obunga te papa Keto so komika wana tuni ba so ba mama baza koto eza place ya obunga te toya tosunga ba mama eza malamu loboko epesaka ekawukaka te ils ont essayé de repérer les qui a besoin. Topambola ba mama, topambola ba orphelin baza ezamala en ming. Merci fondation Mama Diesa. Merci maman. Je pense que Bolandi vidéo mbalasima. Je ne sais pas encore un message particulier. Message particulier vraiment ils étaient gagné na autour de bana que pour na bateau bani ko sali c'est à la orphelin, ils à la personne vivant avec handicap. Ils peuvent venir pour déposer Babylone na on arrive son registre et nous allons ramener ici sans le frais de transport. Nous allons nous occuper des transports. Okay. Merci beaucoup. Je pense que le message est commis. Merci Bandeko. Na opesa merci pas tonton Gauthier Kele Oazana na sima caméra. Merci na Pasteur Kossi na Belgique. Merci Fiston Basende. Merci Mingi Levi Cyril Arsène Modabi. Merci na Balanio sur Kilongo TV et puis Baeba Sungaka. Merci na Bino Tokutemba Asima numéro ya Sika. Merci. Merci. Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International ya papa Fiston Basende Sokolingi yotina mbongwe Sokolingi Alléluia, oh Lord. La communion fraternelle, Jésus nous demande l'amour des prochains. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. J'aime bien pas Boulabino. Naïe, une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, j'ai dit, nouvelle, oh, il y a ma madame. Nouvelle, il y a FB International. Ils ont dit, nouvelle, il y a FB International. Il y a moi, que Dieu vous bénisse. J'aime singi biso amour du prochain. Yango, FB International, a yéne yango. Le tout est nini. Ngai Koko Patrice. Naye coupé Sabino nouvelle ya FB. FB International. Fiston Basende. Jamba Pambrayo. Anubi. Bona biso. Bandikulayi. Na occasion ya ba fête oyo. Déjà ko kayina yango na grâce ya Nzambi. Ndi FB International asaleli biso. Asaleli biso tuyuka bien. Réduction, il y a 10%. Dans le 2%. Pour les gens, 1%, 10%. Mais FB International, à l'oubi, à Salabolemu, n'a pas fait il y a réduction, il y a 10%. Dans Collignoso, tu y as FB International, Azari, Mouto Azar Sungabiso, partout. Na France na Paris ata na ndako chukubengi FB International akuya kuzwa kori na yo ata eza ya dimension ndenge nini kama tangu ati yango ba yemba na moko sans problème lolenge nga compétition na uti kuzwa kori na réduction ya 10%, c'est-à-dire
soki na tie koli na yanga oyo ezalaki na valeur ya $110 ntango eye na FB International réduction oyo FB International asaleli biso na ofuta su 110 te na ofuta lokula $100 oyo esengelaki na futa $150 na kufuta $135 ya $200 na kufuta $180 donc ezokokitaka 10% za kulungwa occasion yango to profiter na temps oyo ya bafete kotinda koli na FB International to kwesi merci Fiston Basende mwana malamu mwana mayela lubaka lokola tata na ye mutima ya kusunga voilà ngai ko Patrice na ye kubenga bino partout oza na Paris ata oza wapi ubengi kaka na ba numero oyo tutie FB International akokita ta wapi biloko nyonso même mituka FB International toujours kukita tukametia tu es là mbona yo tukati 10%. Voilà l'occasion. FB International à celle qui voulait monter. Voilà, voilà. Tout profiter. Oui, il est là. Oui, il est là. Oh, tout le va quitter. Oh, tout le va quitter. FB International. Voilà l'occasion. Et puis, ça met les bisous. Éternité. En éternité. J'ai toujours le même. Merci. Voilà, bana notre Père partout à travers le monde, mbote na bino nzambe apambola bino mingi. To salama pono sala batu bolamu. Nzamba sala biso poto sala batu bolamu. Quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Et loko nyonso eza malamu, ko ezo pambola peuple nzambe et biso to zawana pour nous tindika ngo parce que donc il est commis tellement mabe. Trop de déception, ba choc belé, makambe belé. Mutako yeko sangisa biso na bola mpe na kinya. Isa Yesu Masiya Nazareth. Ya ngwana na ebisa bino, ngana musala nzambe. Mukole obeba na olobate na oloba poto aka bien et par la grâce de Dieu, tozalaka bien. Bande ko nyonso tu na ba fête oyo. Ozana famille na Kinshasa. Ozana famille o esengelo sunga, ozana France. Ozana kati ya France na province nyonso ko ozwama. Mais na kati ya France, bien aimé. To sola na papa Fiston, voici l'occasion et pesa meliba na nyonso oyo lingaka otinde loko na Congo. Yaya yeba ke réduction eza ya 10%. Ngana zo bisayo réduction eza ya 10% de konanga. Benga kaka papa Fiston Basende FB International agence eza pena tellement sérieuse oyo yo soko ke yo che loko na yo e komi e azobanga nzambe parce que ayebi ba biso ba otoza na kati azobanga nzambe papa Fiston Basende et on songa na lobby crédibilité ba batela surtout lobby to yebi mwana nzambe aza très poli très respect atoza na ndako lobby aya utikilo carton aoya rarement on a patron mo se déplacer to aotinda bato pe azo ko obligé carton conteneur les ofungwama tant soit kitika pour quelques jours pour avoir na biloko. C'est une grâce. Alors partout kozala na France carton ezalité benga ayotika carton au charger biloko sengi ba kozwa ba ko se déplacer ba oya ozwa famille oui ba mboka otoza tant musuli sungia libota yeloka kolia lem su spaghetti oyo négligence et ko sunga mona Noël et ko sunga orphelin moko et ko sunga membre moka famille. Alors désormais appelez ces numéros là oyeba ke bien aimé 10% réduction monta oyo futa na FB International olongo liango 10%. Voilà. Oba ndo mso balba oyo sengote et sengo. Yesu Masiya Nazareth apambola papa Fiston parce que tozolo ka bato o salisa biso pour toza na facilité o salisa pe baninga. Yesu Masiya Nazareth azolo ko. Benga kaka tout de suite là benga lo ba passer de la forme ta lobby ya ngona papa Fiston biso to bengi yo. Na bande ko msu ba lobby et passer de la foi confirmé aux sérieux alors to sali yo confiance dans la passer de la foi. Tu dis que Yesu Masiya Nazareth pas za mo compte. Pe mo bikisa biso. Aoti na biso to soutenir baninga. To soutenir Fiston Basende par la grâce de Dieu. Pour bana nzambe, ibota na nzambe va se retrouver tant de déception. C'est le temps oche et commis aux yeux au pambolinza. Que Yesu Masiya Nazareth nzamba sur pabonga akoni fa de plus à salabino bolam.
FB International, agence Bana Nzambe. FB International, agence Yassir. FB International, avec Fiston Basende, moi Nzambe. Yesu Masia Nazareth Nzambe Nanga, Asalo Boulamo. 10%. Gloire au Seigneur. Merci. FB International, Julien Basende, Tati Bayo, Ignace Malalou.